Bonjour la Chine, de Karine Mokondi. Awa nazo kata na kati agnon nanga mike. Donc nazo mijoter yango na kotia matungulu, ail, persil na bouillon. Donc na mijoter yango na osala sauce te na mijoter yango et ça lokola taba na batumbi yango. Donc na olakisa bino na départ. Au départ, après na olakisa bino. Avant yango, après na olakisa bino. Ciao ciao, à tout à l'heure. Voilà la Chine nazo lakisa bino, nazo mijoter agneau. Oyo agneau. Na osala sauté d'agneau. Sauté d'agneau, na mijoter yango. Na otia babenga ngoni. Na osala ngo bouillon te. Na mijoter yango, na mijoter yango ti mai ekauki, na tie mai te. Na tie mai te, ezo mijoter ti esali lokola taba. Donc voilà, nazo tia ba ingrédients nyonso na misu na bino, na olakisa bino moko kaka. Awa so na sali yango, okokoli yango na kwanga, surtout na kwanga. Okoli yango pe na likemba, ponga na liaka souvent likemba, okoli yango na likemba, okoli yango na loso, moi légumes à côté. So sali boye, il faut pas légumes ezanga. Bon, légumes na ngai na kolakisa bino nde na salaka épinard na salaka épinard na haricot vert, na gombo, na kolakisa bino. Voilà la Chine. Ebeli la Chine. Comment on ebeli la Chine. Comment on ebeli? Comment on ebeli? Ebeli. Et ça, il y a taba, mais tabateza agneau. 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 Donc, il faut ça là. Il faut bota mai. Oche biloko nyonso, matungulu. Awa lelo na tika matungulu na aja, na ail, na persil. C'est tout. Voilà bon monde ndenge komi et comme lokola taba batumbi yango na four. Mais na sali yango na four te, na sali yango na njungu. Bomoni yango nazoloba toujours il faut ko bongisa libumwa papa. Papa il faut aliaka kitoko. Papa aliaka kitoko. So papa olia kitoko. Libanda ezala mwa mulunge. Po libanda ezande bato baterengani na lola. Me bato baza na lola balingaka ndako. So azolia kitoko. Bande bobotika. Umoni yango wana. Yango oyo. Voilà. Esiko oyo taba ebeli. Tabate mais et ça lokola taba mais tabate. Voilà. Awa légumes à côté de na lobi na bino. Lelo sauce ezate. Sauce ezate. Sauce ça veut dire bouillon. Pour awa ya lingaka bouillon. Bouillon eza lelo awa te. Na kalingi yote o ndenge to salaka o kalingi yango na l'huile ezo sauter. Non, na lobi mijoter. Na revenir ango na ba oignon etoki na neboti na numai ya nyama allez bandi komikalinga mayango moko ebandi komikalinga mayango moko. Voilà la Chine kanisi. C'est ça hein, c'est ça je crois que c'est ça. Voilà, à plus tard. Voilà, c'est ma fashion de notre officielle. Bye.
Voilà, oh, ils ont épinard. Épinard en branche. Ils ont épinard surgéré. Donc, babengango épinard en branche. Et ce que vous haché, ils ont la crème fraîche, ils ont l'ingité. Donc, na épinard, on a un haricot vert, gombo, et na crevette. Voyoki na matungulu na ail, c'est tout. Na bouillon, il faut la ça, bouillon aja. On tient bouillon aja. C'est tout. Na tie haricot vert, yango bomona haricot vert. Na épinard etikalisko na bwaka gombo oyoki na utia gombo na nga na kati awa après na utia crevette na ulakisa bino. Voilà la chine na tie gombo nanga na kati ba gombo milai na longoli bambuma dongo ya gombo te bolimbisanga na loli gombo na longoli bambuma ya gombo te. Donc, na tie ba crevette, bozo mona ba crevette déjà yango wana. Omoni ba crevette. Na tie ba crevette nyonso te, na soupi nyonso te, na tie ka mwa ndambo. Omoni na tie ba crevette yango wana. Yango. Donc, épinard, haricot vert, gombo, na crevette. Après na ocha matungulu. Na tie déjà matungulu. Oh, dernière isa matungulu. Dernière ezali matungulu. Voilà, après na ocha moi mai kaka mukie pas mingi parce que et vous bota mai belé ce n'est pas bon. Voilà la chine. Atie la bino mai au mona déjà. C'est bon. Maï et coquille. Atie déjà maï. Mon maï, quantité maï. Et aminité. Voilà. Ah, na zocha on a moto. Légumes yango et l'autre. Mon légumes yango. Haricot vert, épinard, gombo. Na matungulu gombo na crevette. La chine atira na binde la bino bomoni. Voilà, à plus tard. Bomoni na tokisi déjà likemba makemba nanga na tokisaka na poso na tokisaka yango te na longoli poso na tokisaka na poso po ekota mai te. Voilà ndenge la mongolaise donc mère fashion ndenge alambaka likemba na ye. Voilà pour ekota mai na kati te. Donc ngana olia na likemba, papa olia na kwanga, mwana olia na ba pâte. Voilà. Et merci beaucoup, c'est Mère Fashion de Nantes officielle. Na ba biloko nyonso na lambi wana natie huile te, natie mafuta te, natie agneau eboti mafuta nango yango moko. Ndunda pe natie mafuta te. Voilà.